atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristue bibie super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka super weekend Olanda Kabibi super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu bende Iya Gabin oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola Bibi Kapinga oh Kapinga Salut, merci de nous recevoir dans vos salons pour suivre votre émission préférée Super Weekend, toujours super, avec moi toujours votre humble présentatrice, la bellissima Nenge Boyebi, Nenge Zalaka. Toujours dans ma solo à week-end, chaque week-end dans ma site touristique. Et le lot aussi ici bon on a Kintsuka Pêcheur. Nous sommes aujourd'hui à Kintsuka, toujours dans le cadre et refaire découvrir Bino ma espace et si tu l'examines espace boye bien et puis comment la confiance il y a espace délicat, sécurité, tout vraiment ils a assuré. Et aujourd'hui nous allons passer notre week-end avec celui qu'on appelle Mukentonga, My Food, Moto Bacheri, Lacoste. Et il est déjà avec nous. Nous allons passer le week-end ensemble avec sa voix. Il est déjà là en train d'arriver. Lacoste, Mukentonga. À tout de suite. Check. la tikala mokili vraiment ngalaki sakana malamu ngoya o sakana malamu lokolo za na posa vio sakana aseloko moko na kosenga shere batelaka nzoto nzoto eza moko basombaka te basalisaka te na bamelizie po yosalisa ngo nalala wapi. Soyez le bienvenu, Lacoste, il est déjà là avec nous. Lacoste, soyez le bienvenu. Ouais, avec plaisir. Merci. Comme je suis en train tout à l'heure de vous annoncer qu'on allait passer le week-end ensemble avec Lacoste, donc avec sa voix, sa belle voix, Lacoste, comme vous voyez bien, combo Nyos, Mukentonga, My Food, Moto Bacheri, Mille Esprits, il est déjà avec nous, comme vous le savez, Yemoko, on peut savoir détail Nyos, combo Naye, il est déjà là avec nous, je lui laisse le micro, Lacoste, on passe déjà le week-end avec sa belle voix. Didie yo bibi wapi yeah Dimanche sala noki chéri mabanzo maleki noki na koda ye otala te santoyo ya bibi na ngai tala ya molimo ekoma ya susie ekoma ya ngwanzwe mama bana bolingwa pipi pilule mama bana bolingwa pipi pilule. Wow. C'est ça quoi, c'est ça. Voilà, Lacoste, vraiment l'émission ce super week-end. Nous allons passer le week-end ensemble avec toi. Mais, na voix na yo, mingi voix parce que ma musicien basé belé et Zara Romo na musicien vraiment. Abimi si voix na kati émission, mingi Zara dans studio. Et pour mingi pe bazan on peut ba musicien pe il y a studio pour tiens un micro Nayemba n'a passé vraiment une mission vraiment na voix nanga c'est pas n'importe quoi et c'est pas peu de choses. Lacoste si on peut déjà démarrer avec la chanson Eli la tikala mokili vraiment ngalaki sakana malamu ngoya o sakana malamu lokolo za na posa vio sakana aseloko moko na kosenga shere batelaka nzoto nzoto eza moko basombaka te basalisaka te na bamelizie po yosalisa ngo nalala wapi esalaka nga mawa soki naza komiyoka nde na ye mawa puisque moi je chante en pleurant. Pourquoi? C'est ma façon. Et qu'est-ce qui fait que Lacoste aime toujours en pleurant? Si on a mis yoki mawa, c'est la senti que na yembe bien. Donc si on a yoki mawa te donc c'est que na osala ngo likolo mais tellement c'est long na makila na mi yoka mawa yango ba tumi ba ko ça zo le la bonde non je pleure ce que je fais donc c'est dans les sangs.
eloko esalaka nga makanisi po tomesana na bolingo separation yanga na yo vraiment nga nakoki te eza te poleki kitoko po tomesana na bolingo vie moto ezalaka pasi ya boni bandela na bandela lokolo si badesizio nakanga yo mpe nasinga te nakomeka kobosana kabibie nakomeka kobosana Molere TV nakomeka kobosana soki mpe nakobosana ameli masanga na bosana natumboli makanisi manga sapisa wundwe ale epakolami onction mokili tokomonaka eza makambo ebele ekenge nanga bandeko yi c'est ça mais Lacoste soto okinzemo oyemba ngo pepa ya Adolphe Dominguezi mais erolongo pe Adolphe oke osala pe yango na ndenge na yo c'est dit à quoi donc tala longo pe Adolphe na kendazonga se pa oya son après non sala donc c'est dit que na koli naza déjà mobali grand garçon na famille faut pe na mi lokela li palanga yango lelo pe naza ba leki nanga ba Kelly tozo bosser quoi on se retrouve to sel pe on a biso maman nzoto kingongo le kangi kin donc to betara net dimanche à lelo tozala bongo na comment on appelle ça délicieux dans ma campagne. J'invite toutes les belles filles à Capitale à bazara kota mbinza wa ebele ya kitambo bandal et puis chaque dimanche tozala pe suna na passe kalo boko ni dimanche ko landa tozala donc à partir ndenge na déplacer qui na l'occuper lipa donc je me retrouve à ça quoi muke mais question nga mingi ezaki pona nini ozwa kinzemo na okena ngo peso parce que tu ba musicien belé nzembo moko ayembaki era longwe atiki yango pe normalement eki a continuer blom so ngaki ozana na image wana te ya tata pando betango na maison mère na betango pendata na ko betango na simande tango venanga de la foi sepela ki abinze mo za bien mais na betango mingi ça fait pas mal peut-être nzembo yembaki déjà pas ya te ma bete ya nzemba la coste lobe oyembia on a la musique à polémique ya kala lelo bena musique on est dans la place lelo bino koma boyo vieux ato tino makelele mais sakani ka maman nzoto ya nzembo nanga osani bena ke maman nzoto kangiyo donc lelo koma mwana muke na kulutu sala musala do polémique ya na tinate public ne chichi quoi ata ba pesi ba trophée ndenge na ndenge mais public ezo mona kaka o ezo binsa ba trophée la coste c'est que c'est un peu dérangé par rapport à ba trophée ah mais oui pour bazo benga bisote to mona ngeza côté mais yo mo pe mimoni sa po ba benga yo la coste na mimoni sa po na ni mutasele lo rabia ko weli sa ba moni ba mimoni saki nde ba pesi bango trophée to eloko na bango eza na moi ndenge mo par rapport eza na injustice par rapport à quoi pourquoi toi tu veux boke na ba boîte ah mais faut que ça sondage. Non, excuse-moi Bibi, il faut dire la vérité. Nous on est des jeunes. Tout ça la mamouté na ba cache que bon moni ba mususu neti mikolo ceux qui la cause zo rené faut on imagine la cause zo rené. Ceux qui ba mususu cameraman. Ça au moins na non. Ngai ndé na zo rené. Mais la cause c'est pas ma façon qu'on ngande na ebi kolobate. To na ebi kolobate. Qu'est-ce qui fait que yo e ba kolobate faut lo ba la. Na botama na ngote. Mais na lingane justice te so na mo bela justice na loba mais ke na za muta bambanga non lo bango na ngane na zo ke mona batu ba pesa ra trophée na ko lo bango na télé na lo bango télé na bango poani ndeto sala ndule boye donc muta mutayebi ke o mikola zo rené po za ra tour lelo ya yolobi ya moninga na mikolo e muta beta ki bina mo bien na kini ba na Molere TV de DJ la cause eza ngane mna kanga kimbonda na moi mukefi na nga beaucoup pe aya beta ki otete mafumu wala na de biloko simi mboka wala na mtoko sote mona ya concert siko nga tellement nga na leader des gens vama banakala na oba na kolanda ka te na primaire banakala mona mikili ça fait 10 ans oh c'est vrai para belge des fois te dernier des responsables au saran bino yo moni garçon mo sérieux début sa vie normale de na tante que na ke na ka biloko wala moni ba biloko nga comme ba pire bo non. Moi je fais ma promotion normale. Nena betindula na ngawa sepeli azunga sepeli tese. Mais ce que ben justice ndé et ça la bien té. Et ça la bien. Maman, je vais pas trop entrer dans ça la coste Muketonga, moto ba chéri, 1000 esprits et pourquoi 1000 esprits? Esprit belé. Donc comme non donc comprendre que vous allez nous revenir fier, vous allez mbiaka. Mais
Vous comprenez que petit pas bête na délice plein. Ba petit bidon donc 1000 esprits. Donc comme maintenant nengo wana mona maintenant biso ba chaîne pe quoi. Parce que na carte ba chaîne wana esprit za ndam mais ce que yaza yemo ko za 1000 esprits. Mais ce que so 2000 esprits pas abimi parce que yo de choses en. On les longs mabe pour 2000 esprits. Pour so za 1000 esprits ya muké. On rappelle pour lobby 2000 esprits abimi. Tombe sur 3000 esprits. Pour dire déjà au signifier déjà que yo za 1000 esprits pour lobby peut-être on l'appelle 2000 esprits pas abimi. Vous avez raison donc 1000 esprits ça veut dire la capacité niveau spirituel nanga. So bena mutu bena forcer comme ningo na bo mona ngona misala na. Ezala malobati bo mona non c'est charismatique. Je disais la cause c'est à sali ba petit dans les néa. Donc voilà no robo yango te, c'est le charisme ba somba yango te ba wela yango te. Nga disais la cause c'est je me suis né na charisme. Tina ba 1000 esprits dans sala ba virgule mokile lenda. Mais ce qu'on a mutu tout à tolote. Na mutu te ko na ya welisa te. Mutu spirituel a ko welela te. Vraiment, nous passons déjà notre week-end avec la Lacoste. Lacoste, on peut avancer. Le week-end, vraiment, se passe toujours tambola et tout, dans la nature. Vraiment, le week-end se passe déjà bien avec Lacoste ici dans l'espace délicat. Mais Lacoste, tout lundi bien, on a toujours mis un moment où on a mort et Tikali. Et puis après, je suis Toyo Kangote. Deuxième album, tant que je suis mon lobe CP nango et banze mon ngati na saka na coupe ngati banze mon ngati lelo ba bisou net ba clip nanga chagrin boy ba kiango je crois même moi des trop ba eba ezaka nga moté tout ça ba album banze mo zebe là on a ba rideau de sorte que ceux qui oyembi nzembu quelque part et rolongo oziango kenango oui c'est grand poète oui ça ba succès pas tout ça succès bango tout ma dolph va venir nga bango tout kongo. Donc, c'est pas d'une la cause, c'est quand même tu repères ta musique et pas oui, non. Donc, si on a longue force, on a ça qui on est côté dans la quai. De façon que. Tu prends vraiment dans le sens qui est aux yeux, on est deux places au quai, na chemin. Pour ça, la peine c'est là. Archive, non. Donc, la cause, si on peut déjà démarrer avec la chanson Médicament. Médicament. Akomona ngande malanda bolingwe et pourtant bolingwe zali kambwangulwe soma sabunonika soka kolongwa chérie ndenge nini na bosana brino dikamesana kenda ata ba distance ba kilomètre motemesana facilité yakokoma yakomone mama masolo ba changer yango te motikanga na lela chérie ende moto abelizanga maladi ya motema ye medesana kama nanga seyo anga ye oza kadena nganaza fongola zawanga bolingo. Souviens-toi chérie sorti na toison d'or soirée le kaki molai na bandi nazali kozela bolingo eza na gauche ou na droite. Voilà, c'est le bon travail et si la raté. Banda papa kuva tikangala ya motolongola kanga susi ya papa soko zima koloko tikanga na nani na banza kitoko nunanga na ya bailanga ma paniko mai wone kitsa motema les somonini bibi na mérité et pourtant la panakana banganga nzambe tosinaka contrat na miso ya bandimi kominyo melaka ngana melaka lopeto lataki ngana lataki moni leloko kimangai pamba ndenge olingi nga ndenge pe naza na nga hablino koma ye Lino dika kenda mama nana lutula olingi boyanga oyebisi banzela Kongo ke batika ngai oyebisi Emmanuel ke aboya ngai oyebisi Kabibi pesanga tama ya pani soselela katongo mekati leleleli 20h voici nalenga ke rula linga boyanga amedika mai
ezalaka banzemba boye omelima mai ekiti motema kwa ndenge nalingaka yo sheri ozalaka libende na sude yo bibi mokolo kokufa nga mpe nakufa motolela te na nsima sekele bomba na lokola ida nakufa na likambo akufa na likambo na ye na motema ye balobi shera baloli tomela mwa mai ya pani tokitisa motema kwa shera baloli nga lokola cheseke malembe s'il vous plaît quoi ngunge ya malamu ava swasi nalaka na litoi ava yo boya ngai kale kutu kwane te ngai talobengani nga na desert bato balali bakotenga lokola mama balolaka fasi ezali nga esengo mokolo kabibi akobala wane plaisir komela mai ya pani yeye. Merci. Vraiment, l'ambiance continue avec les week-ends, vraiment avec la belle voix, vraiment ma voix boye. Mais esa richesse kozala nango, vraiment eza musala na ye, ceux qui vraiment mutu na voix boye, faut quand même kokumisa ye, ko boire moi ba fleur, ça fait du bien. Moi, bah fleur, ça fait du bien. Et moi, vraiment, je jette déjà de fleurs à Lacoste, Mouketonga, Motoba Chéri, My Foudre, Malacoste et Bissangana, vraiment. Donc, comme Babenga, My Foudre. Mais ceux qui m'ont benga My Foudre, c'est comme My Foudre, naïe. Tengo la banane ma foudre. Dans la banane solo, on a My Foudre, mais l'esprit. Bah, tu comprends quand on était dans ce mot Didier Lacoste, My Foudre. Mais nga na bengo My Foudre. On a your foudre. On a cette même c'est mon tika mai. Pourquoi My Foudre Lacoste? Est rituel My Foudre zali et logo ba rolongola ngote. Monika kinza même dasala. Donc nga na zakake donc ba rolongola ngote. Donc elo mona mukile tika la kozalate. Desala pété. Donc yango ya so mbule beti yango bomoni yango. Oh ya ko créer ozalate. Donc boulot na nga ya makila. Déjà Nzambe. Donc c'est ça My Foudre. Donc de la mer quoi, des pâtés. Et la Costandor il y a My Foudre comme mususu. Mais pourquoi ça là toujours beau changer à tout moment ba combo lelo My Foudre, lobby tondolo, lobby esprit supérieur, 1000 esprits. C'est dit à quoi la Costa? 1000 esprits ali. On peut avancer. Ah ouais, merci. 1000 esprits ali va fait partie excuse-moi alors. Donc 1000 esprits ali disons bah sur nous va passer sur biso. Mon biso za bato to sambela mingi. Mais dis pas ça la Costa. Ah mais oui. Vous avez tout sambela mingi l'église ni fait la mabonde nini la Costa. Ngaza mona Israël ngaza Ara roi d'Égypte pena na sambela l'église mingi biso ba na poto to fala ba poto trop. Donc to sambela trop. Donc to fana bina tsoki molimo ekote mona esprit supérieur. Donc ça veut dire que l'enfant de Dieu. Donc on a bon de la peine à simbo pe pour sentir. Ah, tenga aussi manga te mais tout ça toujours émission. La Coste. Na bina aussi manane ke. Non, aussi minga na biki donc comme tozo bela aussi mbia biki. Pour na pasteur. Tela moni ba musuba ba faux pasteur. Comme sous pasteur. Oh menga na mona Nzambe. Soki musala na ngana sambeli te Nzambe opambola te. Donc na bina so na bondeli même na parler au mona mona même ko bela mona biki. Donc il y a un monde qui a mis Bakombo et Nzambe, na ba la Coste Mungu Nzambe pour na yepi. OK. Donc nous on est dédiés quoi. Vraiment. La Coste to continue toujours na émission parce que chez vraiment beau. C'est gentil. Week-end vraiment to lelo na. Tala week-end na bo samedi à lelo donc na dimanche à lelo. Nous obé de so ba tour moler TV na bibi tala ka vraie petite. C'est la Coste quoi. Vraiment. La Coste nous avons avancé toujours avec ta voix. Ce qui, cette fois-ci, maintenant de ta part, tu peux proposer une chanson. Un bon week-end, ça va bien, fleuve. Ça fait du bien. La mer au sango, bolingo yibi nganzoto, lokola maya pani. Yo. Na mokili ebongi oyo besiko yo kotia lokolo. Déjà lisolo mo ya fimo boy. La mère ça est pour la mère au sango la président fila. Bana make ya nani
na mokili ebongi oyeba esika oyo kotya lokolo tongo si etali nango nga nakanisi sheri lali nzoka sheri nanga nani apesi kuso revoir epuis dradeli ekopepa ye nabisika motibu nde nazoya ti atiki na kidiba nzoka nde dradeli ezopepa yeye ayebisi ye po ebake nalingaka yo komisanga musulman okomona nga natiki ngulu na moske makolo ngulu e nono bolingo na yo shero nga nalingaka nga ye okomprendre mekanga ya suka mpe bake na lova yo komisanga moniteur okomona nga na clé nazotangisa natangisa bolingo ya sheri sheri ye sheri ye mekanga ya suka mpe bake na lova yo komisanga kilawo komona nga na fulu nazopanza matiti naluka bolingo na yo yo nde epipipie piloli namoni pasi eleki nalobi nakimepa ya nzambe nakoma na ndako nzange sango atalinga na miso basumuki ekomi na ntango frande sanga fiotoli ngai akanisi separatio yanga na yo mabe uti epa na yo te aka mpe malembe paster naza innocente nazoluka piloli na ngai ye lambero sango bolingo ya pipi piloli kabibi bolingo ya pipi piloli bakambiste boyebisanga to ya dola nadefisango na to ya bolingo esheri na ngai na bokuse économique ekota na bolingo oyo nabolakelela tendresse nabolakelela tendresse nabolakelela plaisir nabolakelela affection yo kabibi bolingo ya pipi pilole pipi Michel a dit lui aye pipi pio a Lausanne pipi pio mareme isa mama nazwata mwa sante o kabibi leli nazwata mwa sante o ok mélodie vraiment week-end ezokende vous on a vraiment week-end vraiment week-end yango déjà cette chanson je le dédie à SPK vraiment ma chérie copine que j'aime beaucoup de bons week-ends à toi aussi et banzemba boye vraiment na mungongo boye à Lacoste tozo passer nango week-end vraiment vous sentir hein et puis Lacoste vraiment na mingongo boye pe oka Lacoste a un sponsor té hein Mungongo boye vraiment Lacoste est son sponsor. C'est dit à quoi Lacoste? Ozo bunda te Lacoste. Tenga na tchaka motema teke pona bunda bien faut ba ça. C'est ma richesse. Na éviter ceux qui ba sepeli ba ye mama nako bana ko wela te na biso bien. Musala basala yango pona neti yoza na Molière TV ko lula pe baninga te sala ka musala bien. Bani pe ye lelo c'est bien. Ngala sala na nga musala shuba ko sepela ba ye c'est bon. Sebe ba ye te na kolemba te po za gan pe na ngai. Je vis que de ça. C'est ça. Voilà, c'est la passion comme moi la Bibi Kapinga. Nalia te eza musala nanga. Bafutanga te e musala nanga na lingarango. Bafinga te tellement na lingarango ata babinga na sala rango bien te. Loro ya musala nanga. Na sala kaka. Ti mukolo la sala rango bien. Tipe mukolo la kozwa kaka. Et puis lelo na sponsor nanga. Pani. Nanenga mabete ngapi na ndona ndenge mabete mingi bana sponsor nanga ba opousa la même pas. Na baba ba betaka te na ba fête na biso na ba poto kuna to mona bango te na ba même ata de au monde au sala mission au mona yo mo audience ndinga na leki au mona ba SMS donc na finga rapé bango te na zape na jalousie na bango te baza ba ndinga to sala musique eza chance na bango mais par rapport à musala ndinga na terrain na bino pe bien na sola na mutu te na Congo d'abord nga na za tondolo na kuna munoko donc na ba mission mingi ba mona ngate to kuta na kupete la perle rare. Rien, na mona na te. Ngapna des blagues te. C'est ça que je dis, comment la perle rare. C'est bien. C'est bien. Na mona na te. Donc comment moi rare. Non na za mingi ko ba fanatique bele ba tout la kosa le kanzela nini. Donc ngala donc excusez ngala mi comicité na mona na te. Na kota ba te. Bon en fait, c'est pas grave aussi la coste, c'est qui est rare et cher. Donc de ta part, tu es cher.
na part na yo. Et Lacoste, nous poursuivons toujours avec Weekend Nabiso na ba chanson. À un moment aussi, bon on a vraiment Lacoste na simplicité na ye. To repère ça pour occasion na ba client baza peut-être un espace oyo baloba un mot na Lacoste et le remoro vraiment penser à trop pour na Lacoste. Le remoro azala na ngwa mona pas Lacoste peut-être c'est pays sakaï topé c'est pays sakaï en live. Les c'est pas d'autres personnes peut-être que oh non bah tout mususu ba 60 par journée télé vraiment super week-end et copé ça vraiment occasion na batunyo so balingara. Lacoste vraiment basé dans un espace site touristique délicate ici à Kintuka et toujours avec mon sponsor Pani vraiment c'est tout comme conseil d'autres fois nazo ebisabino toujours que bon mela mayo faut pas mela maille ba sali bino na moi ça maille mo na njilo mele sali li bumu pasi et ainsi de suite. Lacoste a un mot à dire pour mon sponsor. Et vraiment la CPL bende ba super émission et puis ayo présentatrice qui toko boy. Et puis na Meki ah non. Minéral. Vraiment ce qui Lacoste Andimi vraiment c'est tout. Et au meilleur vraiment Pani. Pourquoi pas yo pour Mila? Vraiment Lacoste. Merci beaucoup vraiment. Au moins vraiment Lacoste vraiment azo si maman vraiment Lacoste Andimi mayo c'est que vraiment vérité vraiment vérité c'est que ça vraiment vraiment mai qui toque ah mai qui toro magasi Andimi émission Andimi mayo qui toro magasi et Lacoste vraiment n'est pas toujours que on peut pas libanda comme on émission la nature boé et ça le belo ni Lacoste parce que kolongwa musika place de outil pour accepter comme atiki nsuka vraiment quelle valeur Lacoste apesi na émission on a nos super week-end et quelle valeur Lacoste comment respect Lacoste apesi na émission super week-end alors la voiture ne musika il y a ville place aza pour ya tina kintuka pêcheur et ça ntsakate et Lacoste vraiment un mot à dire na remercie vraiment na bandi na idée na yo na féliciter makasi et puis na sponsor na yo Pani ndenge bozui debo ça l'émission bakoto et ça linga plaisir. On s'est retrouvé badoizo beta mabanga qui journée bato lexi week-end na biso et puis ba meloma na biso ba biki la kosa lo bagane mabe ya mutute aya kande pour se pesa mona koyemba nasi baza attirer na émission vraiment félicitations à makasi ba wa otala biso na télé bazande na poste ba fabilo bona boulezu quand on était de jeunes père na sozo mela biso mais so sera kala na ba Congo malheureusement mon père est mort donc nazo boulezu nde tondo ke tambola na ba jardin wana na pesi bana mike mingi fallait que tu sois ngai na ba grande vacances net bana nga bayaka ba poto to yaka ba tu ba mona ndenge comment est-ce que to vivre na ba famille donc vraiment je me suis retrouvé avec ton émission vraiment félicitations. Merci beaucoup. Et continue sous donc ba sponsor na biso o ba mona appel sous ba ko cho sous maboko net Pani acheyo. Merci beaucoup Lacoste mais Lacoste to avancé ezapé na bateau balinga ko baza na espace toujours dans la nature bibi kapinga vraiment zo bisabino ah mon pepa libanda gou mon pepa libanda gitoro maras hein Lacoste nous poursuivons toujours avec notre émission tout le monde a fait quand même bateau baza en espace zapé vraiment on a besoin peut-être basololana Lacoste et tokoki ko approcher bango si bango ba ya to biso to approcher bango la simplicité à Lacoste peut-être Lacoste ne pas doba ce qu'il faut to avancer to landa bango. On est déjà là, il y a un client ici s'il vous plaît tonga ki to poser question moko par rapport na yo Lacoste yo liboso na yo batupe bazolanda biso et qu'est-ce que tu trouves de bien par Lacoste et lelo monier un espace le lomonier a un espace à passer week-end naie. Peut-être un mot. Na après mingi musique à batamukilité. Mingi musique religieuse. Mais quand j'entends les chansons de Lacoste, bon on a quand même quelque chose kota ngai. OK. Hein? Bon conseil moko boye. Bon. Apparemment Lacoste c'est un beau garçon qui chante mieux. Ces chansons-là s'enseignent. Hein? En tout cas c'est quelqu'un on peut encourager quoi. Bon, pour naie moko remarque ça présenté, mais en général les musiciens ñoso. Oyo kolata pantalon moko boye. Alors en tout cas là, je n'adore pas ça. Je conteste ça vraiment. OK. C'est tout le monde qui porte ça, ce n'est pas seulement lui. OK. Et les décès là, bon, voilà les choses voilà. Par rapport à remarque malgré moi aussi ndenge passe ta lobby
malgré moi artiste pasteur ezala bilo moi tande to tshaba tatou bo ndenge lobi to tshanga pour le moi style mo libiso makambo nde zokola boye esengi mwa moke kozonga kaka jeune tozala so bachaine neti artiste atie eloko namonaki ona makango omoni atie basuki me abetika mwa liaka esali mwa bien namona mwa mpe na mikili donc biloko wana esala mwa bien pasa na ndenge mabe te eza tomoni ntango bafile biso kala bando omema mbati mpe awa nakosi vie lelo no elinga nayebi te donc lelo eza nango bastyle eyaka mais merci quand même na reproche c'est pas dit mpe biso nyonso tosala yango bajour mosusu omona okosala okiti mwa mbati boye puisque moi aussi j'ai un enfant de 7 ans na poto jour suna susu kabwala beti mpe mbati nga siko natali nga brem nga no siko tonolata biloko je lui ai dit ça tu vois toyeba kitisi na comprendre qu'il faut ça la télé donc ça se passe comme ça donc c'est des styles c'est pas grave. Jérémy que nous avons retrouvé ici dans l'espace délicate, mais il y a quand même des jeunes ici aussi à côté, peut-être ils ont aussi un mot à dire, peut-être comme une question que quand tu restes à la maison, peut-être il y a une question que tu rêves beaucoup poser à Lacoste, et Lacoste aujourd'hui en face de toi. Peut-être tu as une question à poser à Lacoste. Non, moi je n'ai rien à poser, donc tu as je l'aime. Non. Et un mot peut-être pour Lacoste. Donc il puisse continuer la musique, c'est vraiment son rêve vraiment. C'est ce que moi j'aime Didier Lacoste. Tu l'aimes beaucoup. Ouais. Comme tu l'aimes beaucoup, aujourd'hui tu as l'occasion d'approcher Didier Lacoste. Il est là, si tu peux aller lui saluer, il est là. Tu peux aussi l'embrasser. Vraiment, il est là. Et toi, tu as une question à poser à Lacoste? Ouais, j'ai une question. Okay. Bon. Lacoste est là devant. Et ouais, bon, moi on m'appelle Sémissi, on m'appelle Asher. Bon, j'aime l'artiste. J'aime l'artiste beaucoup. Bon, depuis qu'il a quitté Maison-Mère, je l'aime jusque maintenant. Je l'apprécie beaucoup. Il a une charisme là vraiment excellente. Je l'apprécie vraiment. Donc, de venir comme ça, lui voir aussi, donc ça me plaît beaucoup de lui voir comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et qu'est-ce que tu aimes chez Lacoste? Bon, j'aime dans sa façon de chanter. Et ce que tu n'aimes pas chez Lacoste? Bon, comment? Bon, je l'aime, je veux dire, je l'aime beaucoup. Et il tu as l'occasion aujourd'hui, il est là dans l'espace délicat, si tu peux déjà l'embrasser, ouais. Il est là. Et Lacoste, de la part de ses gars, il dit qu'il t'aime beaucoup. Et... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Moi aussi, là, vraiment, ça cartonne, vraiment. Oui, et on Maman Nzoto. Maman Nzoto. C'est comme ça, hein? Maman Nzoto. Maman Nzoto. Comme ça. Maman Nzoto. Voilà. Vraiment, les week-ends, vraiment, c'est chaud aujourd'hui avec Lacoste. Vraiment, Lacoste à Koutani, si on peut descendre ensemble, et tu veux. Donc, j'ai vite compris qu'il y a aussi des gens qui m'aiment aussi. Malgré tout, on ne se voit même pas. Mais c'est pas grave, donc je vais vous donner mon numéro. Oui. La chanson que Lacoste peut aussi chanter pour toi. Oui. Médicament. Médicament, vraiment. Nakobomba nakoboyebisa acherte bakomonanga nde malanda mama e bakotindanga nde lalanda bibi e epuruta bolingo ezali likambo ya ngolu e sama sabuni onika soki kolongwa pastere ndenge nini nabosana maître nagere nanga ata badistre oki pasteur asepeli mazokata boka. Vraiment, le week-end vraiment se passe bien ici à Kinsuka avec Lacoste. Il y a la star devant vous. Vous les connaissez? C'est une personne après tout. Hein. Quand vous voyez une personne, il a toujours ses points positifs et négatifs. Mais moi, je trouve que c'est un garçon qui est rempli de bonnes ambitions. Je le connais, ça fait des années. Et quand il était encore à chose, quoi, je l'aimais, ça fait longtemps. Hein. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Parce que quand il chante... Tu aimais beaucoup, tu aimes pas? Non, écoutez, quand je dis j'aimais beaucoup, quand il était à Wenge Musica, Maison-Mère, et pour le moment, quand je le vois, bon, c'est normal, hein, une personne doit évoluer. Hein? Il a évolué, c'est ce qui est bon. Pour moi, je dirais qu'il a évolué, c'est ce qui est très bon. Sa simplicité, surtout, c'est ce qui m'impressionne des fois. Parce que lui, il est cool. Je ne le dis pas parce qu'il est devant moi, mais souvent quand je le rencontre dans des endroits, il est toujours avec des gens. C'est ce qui est important dans la vie d'une personne. Donc il vit avec des gens, c'est bien. En tout cas, je le félicite de sa façon de vivre avec les gens. C'est une bonne évolution, pardon.
j'aimerais qu'il prenne au moins son travail au sérieux. Hein? Parce qu'il a du talent. Ce qu'on voit lui, c'est du talent. Il chante bien, il chante bien. Maradona yo Didier yo mawe sala blandi nembemba na ndenge tumesana kama natunata kikaka o kotela ngayo safadi na banziba c'est ça, merci. Donc on a l'élève, non, il y a fort. Parce qu'il y a une hygiène. Et l'aura bien qui en a donné ses PCB, il sera plus c'est Kangi 40 ans. Maman Nzoto. Wana magina te Maman Nzoto et Kangi donc la miniature na kinezara yango. Ah c'est pela surtout nzembo beta na pesanga bizu ya 2010. On a fait ça là bien quoi. Alizongi sentima sima faso tozana kingala yo. Nalia kate na koma koluka peti ata présence hotel bulu ya moto pena motema na ngai maître nageur ngangole sala kaka ndenge ezala kata mwa bizu otikanga te na telengana abili na mai. Merci. Soki na yoka nzembo ezongisanga pena kwa. Tona zala na mère quoi. Ayoka odo. Tozana etilelo. Voilà ma soeur zo senga mère pesanga biso 2007. Bon, en 2007. L'ambiance continue. Comme sanga na mbenda sentiment. Et sanga bisu ya 2008. Yeto comme nani? 2011. Et sanga bisu ya 2011. Toyoka kana biso baba koyoka vomi omona yo mona miss. Mais oyoka des gens. Non na yoka bato baro abudaka batu. Abwakisaka batu azalaka fier mais ngamona monye lelo. Na moni ki ane play, yane gentil. Asolaka na bien. Mais jamais bato nganga bafinganga, jamais pe na sona na mutu. Na mutu en tout cas na moni lelo. Na sepeli ka ndolo et puis na sio asona na mutu tetondolo. Et peut-être aux gens nzembo moko lingaka mingi. Il y a la cause na lingaka. Nzembo na lingaka mingi da so na yoki yango et sepelisanga makasi. Yeah, binganga natanandemba osana eba osana bomoy ai au amana sigida binganga atanambuto na lingaka asa bien donc asa élégant boga alataka propre donc bamba mise o bazali na maison mère asa mise na zo se peni makasi donc bonne chance carrière. Et aujourd'hui vous avez l'occasion de voir Lacoste devant vous et prenez le temps d'embrasser Lacoste en faisant l'occasion. Lacoste lelo devant yo donc tu as un espace délicat et c'est vraiment une star to bien ici lelo pour nous passer les week-ends ensemble. Peut-être que ma question moko est opposée à Lacoste. Bon, nous avons une question opposée demain. Na lingaka mingi en tout cas na ça appelle le reprocher été. C'est bon on va qui est un émission. Et un médicament. Nengana lingaka chérie. Ozala tali bende na sudeyo na mupanzi na ngai. Mokolo kokufa ngapela kufa moto lela tena sima. Sekela bomba na lokola inda na kufa na likambo. Prenez le temps d'embrasser Lacoste, il est là. Bon, question est opposée Lacoste vraiment exaté. Mais dans ces années mingi, aimera bien, à respect, musique n'est vraiment bien, que au tiepé boé, on se retrouver, papa payo qui me conseille bien. On a ces là, on a eu ma casse vraiment. Ça va revient et puis peut-être qu'il a costé. Bon, vraiment, bon, c'est belé,
nalingaka mingi soki omoni nga ya mobali na yo boma motu. S'il vous plaît, Lacoste, la sœur. Soki omoni nga na mobali na nga boma motu. Mais pourquoi yo sepeli kaka nzembo wana seke ozala na bamibali ya bato? Te. Papa nangani mama na ndako. Mama bona sango. Papa moni mama na mobali na nzela papa tomboki. Omoni nga ya mobali na nga boma motu. Boma pele. Bina mando. Banda. Ah, donc maman elle est Vraiment, le week-end se passe bien, le week-end se passe bravo pour elle. Le week-end vraiment se passe bien toujours avec mon sponsor Pani. Hein, vraiment Mayoyo. Ne Mayo est conseillé vraiment bon mela. Mayango vraiment on a retrouvé Batunia sur bazar Mayoyo. Ah Mayo vraiment. La CPLI qu'on retrouvait vraiment Batunia sur na Mayoyo. Parmi batonga la banga la mboko. Bon va faire auto santara pena qui obi qui to moni pena bi qui la pena lion na zamba quoi. Qu'est-ce que belanga chopo talaka yo mo senti que mututu donc a senti pena que te mutu pena komi wana za kata batu quoi. Voilà linga bango mingi po baza ba idée puis tangi bazo sala biso pa na tona sima to senti que ba fait baza pena. Bon na za pena mona zo kola idée na bango. À travers bango biso ba idée que to kola. Taka jaka sobo, que chasse sobo. Voilà pena ya moko. Peut-être on a nzembo moko ya la coste. Anga atamokano. Samolia bolingo. Naibozali wanga. T'es vu à la musique. Excusez-moi, c'est la place là. On a lié. Voilà pour de l'embrasser, il est là. Maîtrise-toi, prends le temps de l'embrasser. Bon, en tout cas, c'est la mélodie qui passe. Donc, il y a des anciennes mélodies, mais celle que je préfère, c'est l'actuelle qui passe en ces instants. Et c'est quoi la chanson? Donc, les titres, je ne connais pas, mais je connais la mélodie. Un peu? Non, en tout cas, la voix... mais tu peux même parler, la Coste là, il peut t'aider. Non, c'est la chanson que je suis en train d'attendre maintenant. Lobela, atali loba moko. Nakomina suka, bimelanga tanandoto. Olobela. Niloba na vieille photo maman. Suka. En tout cas, avec mélodie vraiment. Talala dit de la poste. Ça c'est vrai. Je vous laisse le temps de prendre la photo. Vous pouvez prendre la photo. Viens prendre la photo avec Lacoste. Ouais, là, Lacoste est en train de faire plaisir. Naba client, il y a un site touristique délicate. Bazo kangaba photo na bango et tout. Vous voyez vraiment la simplicité de l'artiste. Vraiment que l'artiste a besoin de temps. Ça vraiment tant na ba client ya kuti pe ba fan na ye ba mélomane ya musique na biso awa ba loba quand même un mot et tout. Voilà, là il est en train de prendre leur photo. Merci beaucoup à Didier Lacoste. Ba client il y a délicate vraiment site touristique au Ezana Kinsuka. Là nous poursuivons toujours avec notre émission Super Weekend et nous sommes là avec Didier Lacoste, toujours accompagné de notre sponsor, Pani, au Pani vraiment au meilleur. Et je sais pas, il y a un garçon ici, je sais pas s'il a un mot à dire à Lacoste parce que oui, tu as un mot à dire à Lacoste. Non, j'aime l'artiste, il est beau, il est arrogant. Et puis moi je l'adore, tu vois. C'est le genre de mec que nous on veut dans la musique congolaise. Vraiment j'aime Lacoste. Et puis j'aimerais mieux chanter une chanson de Lacoste pour faire plaisir aux téléspectateurs. Motema nanga sanduku ya bolingo na pesi yo amour abiga c'est trop déjà. Mon portable putain. Heureusement je t'ai dit.
Voilà l'ambiance, c'est vraiment merveille avec Didier Lacoste ici, vraiment c'est chaud. Et l'espace vraiment, c'est Peli, Bangonionso avec Didier Lacoste. Donc comme on est vraiment na souka, Didier Lacoste, un mot peut-être pour notre programme Nayo. Tout le monde il est dimanche, tout le monde il va banderole. Par rapport il y a concert Nayo et Alelo. Et un mot peut-être Didier Lacoste. Ouais, donc merci, je vous remercie. Donc on a passé le week-end ici. Donc journée à Kitoko, bel soleil. Donc programme dimanche le 22 dans Rosalabongo, na Delicia, dans ma campagne Tuboya. Donc ils face à la station ma campagne. Dimanche prochain, mardi, dans la casino Longindo. Et puis dimanche au Golanda, je crois que Rosalabongo passe beaucoup comme d'habitude. Début à moi. Donc la ligne bino vraiment belé sininga. Donc c'est votre artiste Didier Lacoste, c'est l'homme du moment. Parce que na bi que tozo kende na souka maintenant aussi licité. Ah bon? Lacoste ndenge ni no linga ba week-end no c'est passé. Comme ça j'ai aimé donc tellement bana bazate dès que ba na juillet na vacances na na bangwa na sepel makasi na moni ba jeune RKLP petit na ngabete na accompagnement boga donc deux fois to petit tout. Vraiment la CPLI émission vraiment et puis dans le week-end dans les Caraboyé, je me suis vraiment retrouvé. Et on y a un week-end na yo passant on a banani tout. Na ba mina ngai ba chocho mampuya bangende fati donc na ba mina famille donc c'est bien que ça passe comme ça c'est bien. Et on a la erni pendant week-end na yo. Normalement net week-end nga libanda mingi te pour dimanche na tongo on est obligé na téléma à 10h avant. Pour de façon à mobiliser les jeunes, tout ça est solidologie de TV. Donc, la soirée dimanche, jour donc après prière. Moi, je te remercie mon actif désolé dimanche à le 22 na délicie na campagne. La belle fille en campagne wala quartier na boye belé. Boye bibino moko. Tinzo te bandine kosila ngana zoye batina te. Malade zenga te na nzoto menazali kaka kokondo. Bilei na koliaka bisali biso pamba aninga ngwele yaka obiko embo je chante plein lelo batu ba moyemba ngati kona changer na zone ça que loka bien Lacoste merci me faut ndima ko sala boyete mama babu fatu azalanga bongo te molingo enyokoli nzoto likolo ya shwa nasali bashwa nanga moko nakoki te nzambe asaleli shwa yokombuma moko na nzete obona yokotela nazali chiffre tout fait nombre angela nabona ngai natika te natuna nanie natuna bolingo nzela nini okomi omema ngai umanzoto kasi tikelanga nde motema engai ye bibi natuna ale onction nanga iksir ba charme tumba bibi kapinga lelo nasibi tumba bolingo bibi yaka kokotela ngai motema ekomi kotungisaka ekomi koni okolo nazoni okama mpona bolingo ya bibi kapinga ntango nakayo na nzela nayembaka toujours chéri aye talesili chéri aye talesili mai miso na nga ngame bandango lelo batutu mai mai miso na nga mai ebale mpe mai nzoto na nga mai esika kodistingue pinzoli na nga na mai ya mbula chéri croix à moi mama croix à moi namoni pasi oh ma belle. Et chanson Visa. Ah, Visa biminante. On a musique. Je chante en sifflet. Il y aura des autres gamme. Mabe sose kotinga na nzote pe uti na yebite na tuni ba minganga gera ba yebise zo senga présence na yo fiso zalaki bonheur
na bomoi nanga ngungi nini Yesu yo labenda makila bendi bolingo motema nanga toni na posa na yo revient ozoka musique likasa ekwe na nzete kanisi ekoi botima papo ekomi ndeke nzoka ezo. Ouais, merci pour la parole maman Bibi Kapinga. Bon parole venait à Ezate nazo remercier la yo ninge to passer émission l'équipe bien ba tout passer pe nango ainsi que ba tout ba tala sur mandako. Donc appel les ara mingi lelo donc na delicia donc na benga ba fille tout ya kasafu bungiringi rimatonge banda donc ma campagne kitambo donc baya pina ba ka musique à classe ba bina bonyoma live donc c'est tout hein. Dans la pesca ka ba condoléances pour tout ça na matanga grand frère nanga auto père de moi sinaye donc j'espère que enterrement aux ala lelo donc la pesca condoléances na famille Golomingi et puis na famille Ikonia surtout et si quelqu'un nanga i auto père de moi si courage à mettre le lourd on a parlé donc courage. Batilinga visa, tout batilinga visa. Batilinga visa na kende plaza na tongo na bolingo yo na mesana telelo na zui yango ngana poni nde nani na kubaluka na mbeta bolingo tala ko kande babora eve d'amour sentiment ya mwana moto sangani tika to bomba ba yuba lokola ba pesa de kudese nini chakalo moto bomi moto leta koyebela oyo bominga na sentiment nani akokanga yo bébé Flo yari magie bébé Flo yari magie et toi là Congo bolingo na pesi yo ari ozo comprendre en côté na tongo na lakisi yo bolingo na pourquoi au changer pilipili ata esui suka suka pasi esilaka ebongo pasi ya bolingo mama ezalaki soir ordinaire ebongwani na bakoshema oikolela ezalaki soir ordinaire ebongwani na bakoshema mama yebisaki nga soki mbula ebeti ezali kolela tata nzambe na mapata mpo na mawa nanga ndenge batyolaki nga lelo bayoki soni tilobi te kingongolo ekangi nalingi mingi bibi atolamuki na tongo kapinga yogu osimbaka talatala te po te nokopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu na ezaleli lelenga ya mama na Yesu bibie. Vraiment merci à Didier Lacoste, toujours Didier Lacoste bolandi nenga lobby. Yé vraiment bangara banguna te bibi kapinga pe abangara banguna te talaka émission Super Weekend number 1 oboyo kufi hein c'est lui qui bodna ka boudé bibi kapinga bangara banguna te vraiment la landi nanga Lacoste nzambende hein bibi kapinga Super Weekend l'émission number 1 pointi coin et kangi oboyo kufi c'est lui qui bodna ka boudé bibi kapinga avance. Amis de week-end, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Vraiment je souhaite de bons week-ends à l'ingénieur Confiance oya kangi espace délicat vraiment yé mutazo landelango vraiment c'est vraiment un espace où vivre sera Confiance artiste batutu ya délicate boya bo se retrouver bolia kitoko bomela kitoko boko sukola même na fleuve même na piscine et dépend kana yo Et voilà Lacoste vraiment émission Sili et Batunyo so balandi vraiment ba sepeli mais comme dans un ngane bela au PST na week-end dans les Londres to passer na Lacoste dans un mois sponsor nanga hein oazo sunganga na moi mayo comme au leli on peut Lacoste c'est à te remettre na moni qui n'a fait so cadeau kaka ya mayo vraiment Lacoste mais là on et puis bana resombango merci beaucoup Lacoste merci beaucoup Lacoste merci bon et merci beaucoup Lacoste na sepeli mingi pour la week-end aller lo on les cadeau on a remettre Lacoste n'a pas émission nanga vraiment Super Weekend nazaki ne belé à op ça a été na pesier quand même cadeau ya mai ou ya sponsor nanga et je sais que c'est d'accord déjà Kinshasa cette émission et puis c'est au Pani
de bons week-ends na bato nyonso pani, de bons week-ends na bato nyonso baza encadrer entreprise ya pani. Merci à vous et ciao. Mama yebisaki nga soki mbula ebeti ezali kolela tata nzambe na mapata mpona mawa nanga ndenge batyolaki nga lelo bayoki soni tilobi te kingongolo ekangi nalingi mingi bibi atolamuki na tongo kapinga yogu osimbaka talatala te po te nokopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu na ezaleli lelenga ya mama na Yesu bibie. Général. Dance.